ni ndoto asuka o nga lotaka na yeba na âge ya 14 ans na loti ndoto basimisinga lichette ke kata nyama siko na yeba te na kata nyama ko mongana na yebi mama nyama kata nyama na zuni nyama na kati na tongo na lamuka mama zate kata nyama na zuni nyama na kati na tongo na lamuka mama zate mama na kufi. Donc après yo lota. Mais moi je vais t'informer tam sous ça pour comprendre que yonde mutoboma ki maman parce que nyama oza ki kokata les ki directement image ya maman na yo kata nyama na zuni nyama na kati na tongo na lamuka mama zate vina nga vraiment eza mabe vina nga vraiment eza mabe wana ndoto oyo zolo. Oui na ndoto pendant 7 ans vraiment ba génération nga mobimba na zo bebisa ngo pona nini ndesko na âge ya 12 ans âge na yo comme âge ya 12 ans na ko lala zalaka samedi so na bosaniste zala samedi na yo lala na lo tandoto ke no bazwinga ba faire déplacer ngai taso ba kenda na nga na mboka wana même na boye na reconnaître moto bazwinga ba ke ba former nga pendant 7 ans et loko ba ndeko former nga wana ezalaka ya mabe donc sala mabe quoi donc former mutu na linga ya mabe. Et le komi na kate sika oyo je sais que nzambe a reçu le grâce et puis nzamba ko délivrer parce que yo moko na kate na yo ozu conviction de fur et à mesure na kola na comme na âge de 13 ans 14 ans ma besko comme ko ça na makasi donc na vie na ngai mobimba bandaka âge de 12 ans 13 ans bana bana lo tandoto wana tina comme na âge malamu non na salité. Et le frère Bitumba na ye ba problème oyo azo lekelela eza biloko oyo ebanda ye banda kala ebanda na âge de 12 ans na kolota susu ndoto oyo eza ke ba kabole linga pena misuni na pesa pa ba relation na nganyos na zala na bango kabole li bango pe ba yeba misuni wana ena lamu kika na tongo baninga na nganyos ba komisinga lokola en tête ya makambo mabe. Oh, mutu amabe Satan ayaka na kati ya vie ya mutu pona ko détruire. Donc na quartier vraiment ba yebi ke oh vraiment mutu mabe. Oyebi tata mwasi na bino wana? Oui na yebi. Ba sali réunion na butu ba lobi ke toza na posa mwana oyo lokola déjà yepa na biso totika mwana oyo abota mame to détruire. Azala kaka pona ko betisa mama na ye mutu jusqu'à ce que au travers yende to kozwa mama na ye. Donc aso avana ba camarade ata camarade azala na vie ya bien. Faut na changer nzela faut comme na vie moya lenge. C'est un honneur de vous présenter ces grands magazines. Mesdames et messieurs, vous nous suivez partout à travers le monde. Vérité et réalité, comme je vous ai toujours dit, c'est un honneur de partager ces moments avec vous. Nous allons parler de la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en image et nous allons nous retrouver tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, nous avons un message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et on a posé le sungé na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mokile tiki e boaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat o pona ko encadrer bana oyo. Yaya, li sungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de sungi na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino.
De retour sur ce plateau, comme d'habitude, parlons de différents produits disponibles ici chez nous. Si vous en avez besoin, en tout cas, sentez-vous très à l'aise à travers le numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Vous pouvez nous contacter et vous serez servi. Nous prenons la pub et on revient tout juste après. Merci, Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga mabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mkolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu. Ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Eze belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. Aux ba défaite. Pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire, surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça 2 jours ata ba tele loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. À l'endel, Mikolo somme. N'habite Mindel, on va payer bilogo. Pour bilogo, on va des solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à tous les problèmes, à moutouté, jalousie, car donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga à l'endel, à partir naïe, à ibneni, ou à ozwango. Nous amenons pas mon labino. Mi batte lambo ke komi biete bato comme na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Vérité et réalité, ce grand magazine nous aide. Voilà pourquoi est-ce que nous avons toujours ce plaisir de nous tenir surtout prêts pour vous servir. Je pense que, comme j'ai toujours dit, à travers ce grand magazine, s'il y a une personne qui est sauvée, qui est orientée, qui trouve les différentes solutions à ce que la personne a comme problème, s'il y a des pistes et des solutions qui sont proposées, bien sûr, pour enfin résoudre un problème, nous, je pense que l'objectif est atteint. Comme je vous ai toujours dit, ici sur ce plateau, je ne suis pas seul. Mes invités. À ma droite, Naza accompagné na Moïse, qui vient nous rendre visite aujourd'hui. Et ici, à ma gauche, le prophète Daniel, qui n'est plus d'ailleurs à présenter. Donc, Moïse, bonjour. Bonjour. Santé bonne. Qui bien. Ok, merci, ça plaisir de vous partager nayo plateau spécialement les lots. Et ici, à ma gauche, comme je vous ai dit, il y a le prophète Daniel. Prophète Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci papa. Santé bonne, papa. Très bien. Ok. Généralement, Nicolo va te dire surtout une émission et lorsqu'on reçoit un serviteur de sur le plateau, tout ce qu'il a été petit canal de prière, à la prière pour la émission avant tout salaire. Prophète Daniel, vous avez la parole pour la prière. Merci, tout bon délit. Seigneur, merci pour un moment favorable de permettre que to utanana banana yo na bandako na bango na babiro na bango partout ici kabazo la biso. Sika que molimo na yo ezala na biso longo et que grâce na yo et accompagné émission au début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, comme je vous ai dit. Alors, prophète Daniel, c'est un consultant. Il y a émission, il y a les lots. Et ici, Moïse, c'est notre frère qui a voulu partager Oyo Akutani Nango, Nabiso. Et là, vous allez déranger. Et là, vous allez garder en côté. Il est temps abimisa yango pe nga na bino to bien proposer piste de solution. Si c'est un problème spirituel à cause de les prises en charge afin que balandelaye
Et si c'est un problème, vous allez corriger les canistes qui vous allez nini pour que azala na kimia. Les Moïse, tout ça n'est pas partagé dans le plateau lilo. Nini oyo otambol lango to nini oyo ezali ko déranger yo. Oui, papa Moïse, du soleil les autres déranger ngaza du soleil propre vie na ngafu. Donc uta zemi ya mama nanga ava botanga tinde na botami boye. Bon mama nanga erazo zemi nanga ezalaka première fois oyo ya kozwa zemi oyo compliquaka yi vraiment ninga solo. Et comme qui le habitude, ce qui a zemi faut longo. Zemi faut longo. Famille papa nanga famille maman nanga comme qui na mo babitumba. Comment moi si soit zemi longo. Comme moi babitumba mo wana. Bien ko sala ke ayo zemi nanga. Zemi nanga premier mois ezala ki bien. Deuxième mois ezala ki bien. Mais elle comme quand na 3 mois des ba complications wana sur ce bande zongo. Donc ba fait wana lokola ko sene quoi donc obimsa. Pourquoi elongo ba fait wana. Des continuaki. Des comme chaque 3 mois soit zemi faut compliqué. Dès comme on a 3 mois complications les zonga les sous. Et maman zo zemi nanga donc compliqué qui vraiment ma casse ko le katora liboso. Era banda ko zo zemi. Na 3 mois na ayako kutana meilleur ami na yemoko kinda ko memaye pa ba en tout cas ya bokoko on va faire ça et moi traitement pourquoi zemi nanga oui compliqué ka vraiment compliqué ka ça qui na ba bokoko wana basali mam na bango zemi nanga yo koma kimia on a yo ko sa 9 mois na libumu ba yo bimisa ngai ni la botamaki na bandi pe kokola ne mo la nyoso kola ndesiko na âge ya 12 ans âge na yo koma âge ya 12 ans na yo kolala zalaka samedi so na bosanité zala samedi na yo lala na lo tandoto ke no bazwinga ba faire déplacer ngai place ba kenda na ngana mboka wana même na boye na reconnaître monter bazwinga ba ke ba former nga pendant 7 ans wana ndoto oyo zolo oui na ndoto pendant 7 ans vraiment ba former ngai donc iloko ba ndeko former nga wana ezalaka ya mabe donc sala mabe quoi donc former mutu na linga ya mabe na sala batu mabe so na moni na nzela na sala ya mabe ko botola ba bloko ka ya mabe nyoso ba former ngo pendant 7 ans là na yo la muka a senti que était na temps na zala sous les mêmes té comme na ba kiteti mo mama so mama timinga ibo même so na boya moi tamo so na boyi mama silika betinga ya mso na ofanda bona na raison afwani na boya ki mama mtatindenga moi ba ya quartier ba lo ba boyi kiteti ko bunda na babala bala donc comment vraiment teti makasi ndia ko sala ke deuxième fois so na ko lota même ndoto wana ke bazunga ba déplacer nga donc comme eloko habitude so na lali funa lota ke ba déplacer nga de fira mezi na ko la na comme na âge de 13 ans 14 ans ma besko ko me ko sala makasi donc nga vie na ngai mobimba bandaka âge de 12 ans 13 ans bana bana lota ndoto wana tina comme na âge malamu non na salité donc aso avant ba camarade ata camarade azala na vie ya bien fona changer nzela faut comme na vie mo ya loyenge so ngai na vandi na mona mwasi wana faut ba problème elanda ye donc vie na nga vraiment eza mabe vie na nga vraiment eza mabe ni ndoto asuka o nga lotaka na yeba na âge ya 14 ans na loti ndoto basimisi nga lichette ke kata nyama sko na yeba te na kata nyama ko mongana na yebi mambo nyama kata nyama na zuni nyama na kati na tongo na la muka mama zate na kofi oui donc après yo ko lota oui na âge à 14 ans ni na vie réelle na la muki ndoto esili mama bino ko fi le même jour na tongo kaka donc ekanga na la muka na ki kesango ba memi mama mbango na hôpital tinga pe na la ni ba na âge mukiana ba mema nga ko mema la ninga tikuna na tali limbe na mama wakata mutema ayo zongi sanga na ndako mama kufa donc mama nanga kufa na âge nanga ya 14 na kolota susu ndoto ezake ba kabole linga pena misuni na pesa pa ba relation nanga nyonso na zala na bango kabole li bango pe ba lieba misuni wana ena lamu kika na tongo baninga nanga nyonso ba komisinga lokola en tête ya makambo mabe do soli kama mabe ngesa manga fona za lokola en tête pona na tinda do likambo va sala ma mabe fonga nela bimisa ide wana ete bo sala bo ete bo panza bo sala bo
Donc génération nanga mobimba nazo bebisa ngo pona nini banda kaka âge à 12 ans ndoto na lotaka wana yango esala ke vie nanga lelo ekoma mabe sans songa na eli yango wana ko dévoiler secret ya vie nanga po nazo mona vie nanga ezokende vraiment bien te. Donc yo moko changement na yo penza ya vie na yo ibandi osalama à partir ya 12 ans na bandoto. Oui. Donc après yo kolota 12 ans 14 ans et comme ici situation là et comme ça grave comme pena plus pur. Oui oui. Et bandoto ngo oyo kakate tetutese eleki na baninga sokoza na bango yo lio influencer bango kaka basala mama be kaka. Oui. Kokota baba ko sala des autres na baba vie église pe kutu don na linga ko te camarade nanga za na vie église. Moi même sous camarade nanga za na vie na église mais fona bebisa camarade wana. Donc nga pena ba mi proche nanga mingi bazaka batuma baloyeni. Parce que ceux qui moninga za frère par exemple akenda église nga pa nanga la esimba te. Donc la banomo aka lokola azo ko empêcher. Oui, azo freiner ma nanga. Donc na quartier vraiment ba yebi ke oh vraiment mutu mabi. Ninga réel mabi. Bandaka mais yo moko quand même na kati na yo et comme la côté que fandi ozo raisonnabilité en tout cas vie on a mona oui et déranger na moko na kati nanga so na vandi vraiment bona sali ba mabe wana na vandi na zonga pena mutu na ba mais pourquoi nga sala ba mabe o est-ce que les foot nango ezala nini na mituna ka mais so ki na temps o nga na sala ma wana de quoi esprit nanga ezala te do déplacer moi na sala mabe esprit ezala sur place no yeba ka ke fona sala mais er na tika ko sala mabe wana mona na zongi vraiment mutu pourquoi na sala ki bu dernièrement na hauteur zo sa meilleur ami nanga na débat mo ya muke débat mo to sala ya muke zala pour na code ya Facebook ya psa ngana fonlela e Facebook continue kala et na pesa ngasko na zongi sala ya mona pesa na pesa nga code na code tina bosana zongi sala ka na pesa esenga code débat tininge pe na zokisaki akanga ya biso tina ko bima na dona mona ke ikomo ko masko mabe makasi et la bête fona luka solution vraiment ya vie nanga. C'est très important parce que déjà lorsque vous tuez mon bandi que vous avez conscience et je pense que c'est là où le début à madame Mion sur évolution parce que ce monde déjà vous a conscience que au sala mabe mais ils ont matayo te que loko za mabe ils allaient déjà au risquer. Oui. Alors ils a bien le cola te partager na yo plateau lelo spécialement d'ailleurs il y a un consultant et ça tombe bien parce qu'il y a des prophètes qui peuvent orienter et de konabiso na makambo oyo akutana ngo. Prophète Daniel, je pense que vous en avez sur ce plateau ou qui solo andeko Moïse ninga otu obita li solo awa par rapport ya vinae c'est-à-dire qu'il y a ça motivé kaka na osala mabe malamu pona ya zo mona ngo ezo étouffé le soumeso sali mabe wana sentir na ki ayoki bien mais à combien la phase moko à sentir que vie est en la bien. Alors yo zali quand même musel na Zambie na yina tikela o maloba par rapport ya o nyonso loba mi awa nini yo comprendre to nini o zali ko mata na motema. Merci beaucoup papa Alain. La ligne d'abord na zonga mukena liboso na continuer ko solola na frère na kutanga na Jean chapitre 10 verset 10 Bible lobby le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie éternelle. Et la vie éternelle. Donc, Moutuamabe, Satan, ayaka na kati ya vie ya mutu pona ko détruire. Le frère, selon explication, na yendenge na zo yokaye, il est à Azoloba na âge il y a 12 ans, à Lotindoto. Je vais profiter aussi, papa, aller le kola nazali bosso ya média na yebisa bandeko nyonso. Obazola danga partout dans le monde, ndoto ezelo kwa kosakanela te. Spirituellement, ndoto eza na ba makambu ebele. Ndoto mususu eza message ya Nzambe. Ndoto mususu eza message ya diable. Diable a utilisé la kamutu na ndoto. Eza na ba caractère mususu ya sorcellerie o babenga kango sorcellerie inconscient. Mutu azolota ndoto lokola azolia misuni. Nzoka balpesi ye déjà kindoki na butu ye moko azoyebate. Et le frère bitumba na ye ba problème oyo azolekelela. Eza biloko oyo ebanda ye banda kala ebanda na âge à 12 ans. Lokola na 12 ans akomaki na mayele abandi ko comprendre makambo.
nda moni ke makambo ne bandi na âge 12 ans. Nzamba sunga yo ndeko mobali. Et lokolo komi na kati esika oyo je sais que Nzambe a reçu grâce et puis Nzamba ko délivrer parce que yo moko na kati na yo ozui conviction. Tindenge otelemisi makolonomi balolo bina kende koluka solution. Nzambe oza na kati esika a reçu solution. Amen. Ndoto papa ale diable ejiraka makasi na ba domaine ya ndoto. Okolala ka koloti ta mususu ozo sala soki voyage. Ezana batu mususu alala aloti azo sala musala makasi. Alamuki pe na tongo yoki nzoto elembi. Ozo comprendre na lota ki na osala musala comment na lamuki nzoto elembi. Effectivement osala ki musala. Na place moko lobi alota ki azokata nyama. Pe na tongo lamuki maman akufi. O comprendre comment maman akufi. Mais moi je vais t'informer ta mususu oza ko comprendre que yonde muto bomaki maman. Parce que nyama ozaki kokata ezalaki directement image ya maman na yo. Ezana bato mususu basala ba mabe ebele bongo ça le savoir. Ba kotisa ye na likambo moko ye moko ayebite ba yebisi ka boma nyama wana nzoka bomi mutu. Nyata perse wana nzoka nyati mutu. A éliminer vie ya mutu mobimba. Ba utiliser yo na kati ya monde moko oyo ke ba moni peut-être ozana makila makasi moye ba utiliser yo direct ezate ba utiliser yo na conscience. Bitumba na yo ba makambo nyoso zo vivre oyo e bandaki depuis kala avant okoma na âge ya 12 ans. Banda ozana libumu ya mama na yo. Parce que tant ozo expliquer a ozo loba que mama na yo soka zuizemi soka komi na 3 mois et mezo longo. Soka komi na 3 mois et mezo longo. Mais ya yo elongwa kite pona nini. Mais ça là qui complication elongwa. Mais longwa kite pona nini. Molimo na nzambe tango ozolo banazo tu na nzambe molimo na nzambe zo ebisanga lobi. Mama na yo esika kendaki ko consulter mutu ya ko traiter ye. Mutu ana zala kinganga. Mutu ana zala kinganga pa zala ki mama moko ba Congo. Mama wana a traiter mama na yo alukande sikoyo. Atia yo semasi ya mabe. Pourquoi? Parce que maman na yo azalaki na étoile makasi libota ya papa na bino bazalaki kolinga ete. Ba monaki ke maman na yo nda koya ko délivrer papa na bino. Voilà pourquoi bazalaki ko créer que soka juize mise mie longwa de façon que papa na bino abaye afanda lisu na ye na libala te. Gloire à Dieu parce que on se présentait liboso na nzambe nzamba okangola yo lelo. Amen. Nena tango zemi na yo komaki na 3 mois l'état bazo forcer zemi na longwa. Mama na yo tango akutani na mutu wana sala kinini. A coopérer na batu o bazalaki ko travailler po zemi na yo elongwa. Po zemi ya mama na bino banda akolongwa. A coopérer na bango lobi ulie ke zemi o elongwa lokola ye kokutana na ngai. Wana basali réunion wana na butu na tata mwasi na bino tantine. Oui. Oui, tata mwasi na bino wana. Oui, na yebi. Basali réunion na butu, balobi ke toza na posa mwana oyo lokola déjà yepa na biso, totika mwana oyo abota mame, to détruire. Azala kaka pona kobetisa mama na ye mutu jusqu'à ce que au travers yende to kozwa mama na ye. Ndango lotaki ozo kata nyama mutu na tongo ya ngombala moko mama na yo akufi. C'est tantine nga yebi mamu nyoso. Tantine na yo ayebi makambo wana nyoso. Gloire à Dieu parce que Zamba ko délivrer yo mukolo lelo. Lokola yo moko ozui décision. Déclaration maintenant Nzamba zo fungola yo puis to kopesa yo ba programme ya mabondeli. Je vais profiter na informer pe papa ale ba mama nyoso bazola ngai mwana bazwaka ye na ndako nganga te. Mwana bazwaka ye na bakisi ya bonganga te. Mwana bazwaka ye pa na Yesu Masia. Yesu Masia ndiye apesaka mwana. Okoza la peut-être ozana na ba situation moko oumeli na libalo zozoazemi te. Oyebi source ni ite zo sala ki ozoazemi te. Au lieu de prier okomi ko consulter batu. Mutu wana pe amemi yo sika moko oyo peut-être ekosunga yo te na vie na yo. Okanisi ke sungi yo nzoka e détruire vie na yo mobimba. Mama ona kanisa que place azali basungi ye. Nzoka basunga ki ete ba baby sinde vie na ye. Ba pesi ye mwana moko oyo ba baby si ye depuis na 3 mois ya libumu. Balobi akende
akende kobetise mutu lokola biso tolingi ke afanda na libala oyo te abetise mutu jusqu'à ce que soki babengani na libala te toboma ye nde babomaki mama na ye. Mama na ye azalaki na étoile makasi mais nzambe azwa lokumu parce que nzambe azodélivre yo. Papa là nayebi que le frère si ya moyen ya kopesa ye bacoordonné na biso na église akoma na église tosalela ye badéclaration nzambe afungola ye lokola ye moko azwi décision parce que toute chose oyo ezalaki koleka na kati na ye moko azalaki kose comprendre te. Il arrivait des moments où yako kosala même désordre na quartier na baninga na ekiri mais moko soka zongi na sima zo raisonner qu'est-ce qui m'amène à faire tout ce que je suis en train de faire. C'est ça bon vraiment. Surtout celle ma bémo boye. Surtout celle ma bémo boye. Moi baninga pena ba celle ma bé. Na moment wana na se sentir ma bé wana te. So na zongi ngamu na vaninde conscience na ngezo zonga do. Conscience na ngezo zonga ka juste na moment on a tiki déjà au sama. Donc après action so salinde simande conscience zongi. Oui. Eti mama mo mko msusu alekaka na auta wenze. Ba mama bateka na zikida wana. Tobotela esaki. Toboteli mama na saki mama na zolela to okay na saki menga conscience ya kozonga pourquoi to salengo baninga bazwi mbongo bakaboli menga na linga ko lia mbongo wana te parce que na santé mabe mais to sala ki action na yoka ya mabe wana te mais to zwi yango kaka et comprendre biso ndela ya ko sentir mabe faut comprendre papa le ezana bana ebele oyo bazandengo wana ba détruire bango déjà na libumu mususu oya ye kutu mama na yakendaki koluka solution ya kobatela mususu kutu mama akenda kolutane solution ta kobatela mwana afanda kaneka na zemi nzoka muta misala molili ya moni mwana na mwana oyo ana destin azana étoile tika to détruire mwana na ndako akoma impossible oyo nyoso ba para ba oloba ya yoka kango te donc ba détruire ye depuis libumu ne ba ka lokola ya frère oyo na 3 mois wana mama kanisa ki kisi yo bapesa ki ya tongola eza kisi pona ko protéger moi nzoka kisi wana basala ki déjà ba évocation na monde spirituel bazwa ki ye ba pesi ye sorcellerie depuis na libumu ti azokola zaki kokola kaka na sorcellerie kwa zaki koyeba te bazo ko afficher yango na nzela bandoto. Merci. Je crois que c'est très important et le kola prise en charge des alliés et que prophète Daniel a ko sunga biso ko natina na ko landela afin que ndeko azwa kimia parce que au travers de cette émission ceux qui ndeko mo azwa kimia biso objectif je répète bien eza atteint en tout cas tout ça n'est parce que lui qui ndeko azwa encadrement ya malamu koleka mais avant de chuter il a dit quand même prophète Daniel est-ce qu'il y a un message pour na bandeko bazolanda biso et surtout le phénomène de ça maman mingi période assez mais c'est ba maman bazalaka très prudente surtout ça bazalaka très prudente moi si azemi papa Alain ceux qui moi si azana azemi aza mutu moko akoki ko fréquenter bisika nyoso te lelo na kicha sozo mona moi si azemi azana kati ya babar azana kati ya babisika moko oyo eza ko honorer nzambe te même ba église mususu ça église c'est ça eza ba église o mutu ako kende te parce que ya na église ko sambela nzoka pasteur wana nzambe ta misala molili amoni déjà étoile eza na kati ya mwana aosala nini a détruire vie ya mwana mona mutu azomika azotuna nga na sambela nzambe nga na kola malamu pourquoi pas na nga éducation eza malamu te omona mwana parent azoloba ye azotelemela parent na ye eza vraiment est-ce que c'est na tamola pe na l'église avant na tamola na l'église mais au fur et à mesure na okina l'église wana na sentir lokola to ya mabia ngozo matakaka na bete so ezala pour nani tamo na d'église mbima moko église mo la kenda ki ba pesa nga mai OK sambela ki pe pona mai yango na mela ki mais côté mabia ngo continuer te na comme ko mona comme si na comme est ko ça mabe makasi le contraire pour tourner la manière ko kendete donc ça c'est certainement une mauvaise adresse c'est qui adresse à malamu te parce que les églises aujourd'hui sont aussi à la base ya makambo ebele de destruction bato est-ce que papa le temps wa kenda na ba église ba révéler ki yo ba yebisa ki yo makambo nzamba yebisi e batikala ko betela mate to bomba yebsenga ka eza esprit mabe photo samela pona yo zo mai mela ana zupe mai yango pe na mela ki na ngape mais na côté na tika e comme le do makasi ko koleka nzamba ko kangola yo ko banga te nzamba ko kangola yo. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a encore un dernier message pour la Batutu parce que ce collègue minimi ils allaient toujours accompagner na
un message peut-être pour l'amboka, peut-être, je ne sais pas si le message est au yotambolango, au yotiko, natike l'OTAN, quand même, au banako diffuser message au tambola. Merci beaucoup, papa. Nzamba pambola mutunyoso. Mutunyoso oza na bana tamsusu bazoyo quand oza na ba situation lokola ndeko na biso oyo. Contactez biso, nous allons prier, to orienter yo ndenge nini molimo mo santo azokamba biso. To sambela makasi pona mboka na biso. To sambela makasi pona mboka na biso, surtout pona Lubumbashi pe pona Kisangani, je crois. Message wana eza ko répéter le makasi. Nzamba lobi que to sambela pona Lubumbashi Kolwezi pe Kisangani parce que eza na va oyo mokili na molili ezo bongisa na kati ya mboka na biso. Aussi papa ale na mina bosa na message oyo na moni yango déjà 2 fois. Na moni président sortant bazo annoncer balobi bazo ya na président sortant. Mais pas façon bazali ki koya na ye na aéroport bazo kitana ye na moni bazo kitana lokola koli. J'ai pas compris to sambela pona mboka na biso, il y a quelque chose qui se prépare. Zamba tali singa na vision batu ebele na aéroport mais batu balobi bazo zela rais bazo zela Kabila mais façon bayaki na ye bazo ya na ye lokola koli. To sambela makasi nzamba telema pona mboka na biso. Message nazaki na ngoni. Merci beaucoup. Je pense que c'est par ici que nous allons mettre un point final. Merci beaucoup, Ndeko Moïse, qu'on a précédé. Donc, à la fin, on va parler avec le prophète et pour nous avoir coordonné l'église, et surtout à Sayou. Et aussi, nous disons un grand merci Nabino Rosola Nabiso sur Nouvelle Tendance Télévision. Nous allons nous retrouver très très prochainement. Merci à Gédéon, merci à Paul, merci à Jordan. Je pense que tu as prochainement. Le numéro qui est affiché, Zali, numéro à prophète, place au premier prophète Daniel, c'est son numéro. Omelae, Bengae, Orozoae, mon compte téléphone. Et l'autre numéro, c'est le numéro de la chaîne. Merci, na Bino Nyonsotu Tokutani, prochainement. Au revoir, bye bye. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Tokomi ba Congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na ye pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça des jours à tabater le loco moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata izana kati et longolango alendele mikolo som nabité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya anti-poisson oyopé anti-poisson donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala na ntina ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.